magazine Vérité ou Réalité, magazine Vérité ou Réalité. Du nouveau à Kinshasa. Kinshasa a une autre couleur. Salon Lomela vous apporte plusieurs options. Papa, maman, enfant. Une seule adresse. La beauté est prête. Bonjour, bande de connaissances dans la nouvelle tendance télévision, la vérité ou réalité. Ah, tout ça na monga fula na route bypass, route Matadi. Balobi bande ko basiliki pour la nini, ba érosion et tomboki na mboka. Ah, na ngambu na bango donc érosion grave ba kangi nzela balobi muto kolekate, muto kolekate, nde bozo mona bande ko batelemi boy donc panique totale. Vérité ou réalité, te le bas qui te quitte sur le terrain partout, Bozali. Merci à Alain Dele, une nouvelle tendance qui toque au Wapi. Bandegolo sur la potombo, Temingi, Jordan Panzou na montage, Alidor lui, le bas qui quitte partout, Bozomo na Maraboy Salama. Vérité ou réalité, ah, tout ça la ville à Kinshasa, tout le monde, la population est tomboki pour la nini. Balobi banda kuna bango kende ezo kende l'état ça elo côté donc batelemi na nzela nde bozomona boye vraiment esala maboy ndeko pusala pusa to pusa caméra yaka Mbote ndeko. Mbote, bonjour chef. Ndeko kombo nani? Kombo Achomba Frankie. Toto Achomba, to moni population telemi e kangi nzela eza nini? Population kangi nzela, érosion et salami derrière cette grande route. C'est pour cela la population est venue juste pour revendiquer leurs droits. Apparemment ils sont en train de revendiquer, c'est l'État qui doit maintenant assumer la responsabilité pour régler tous ces dommages qui viennent d'être commis. Bon, ce que nous pouvons dire ici, c'est que nous avons déjà constaté la présence de la police congolaise qui est venue justement pour retenir
pour maintenir l'ordre public et en même temps aussi de base à kimia pour la population au Makele les alaté. Merci Balbi vérité et réalité to la gisanios ozo le kayamabe to ça wana route de Matadi donc passe ndekombote. Merci. Problème na biso ezali awa pona problème ya érosion. Ba ministre premier ministre lui-même azalaki awa. Thomas Luwaka peto keneki epai na ye ata solution mon côté. Mais tolingi Vital Kamerhe président de la République bazala na souci na biso. Balobaki le peuple d'abord. Bango baya bazwe la biso solution ya libulu. Merci Ndeko. Mbote Ndeko. Nini na moni botoki bambangu nini awa. Toza pour ça situation d'érosion, bon c'est sous d'érosion. Pour ça fait auto salama, président après 100 jours mais auto salama qui pété kaloba 100. Est-ce que bino bandeko ya monga fula bo sala ki pe lettre pas bourgmestre. Ah to sala ki na bango nyonso. Na premier ministre base informer bango nyonso. Président Malbo sauter érosion de bani na c'est le moyen ya ko se faire entendre les arabes trop brutal. Pour gouverneur à averti et bourgmestre à averti. Maman Lili. Bourgmestre à averti. Aïe bien. Oh, ils ont troisième réaction, la population va réagir. Comme Bazo raté, en tout cas quatrième, je pense qu'ils ont plus que eux. Merci, vérité ou réalité, Balobi, ils ont passé, mambo, tout le monde dans la ville à Kinshasa, gouvernement à Sika, Bandeko Nyoso, à Poto, Bozomona, et comme il est solé à Kosangala, tout le monde la police, la population, tia caméra kuna, donc tu éviter et Rosuka wapi, tokatsa, ndeko, tokatsa. Réalité, Balobi, mon afula et au Koufate. Population monga fola baleli ndekombote mbote papa namoni pasi bandeko bateli bakangi prince na itesa nini mo makambo eza awa ça fait au moins 2 mois érosion ezali école ya bana ezali nini ya courant ya inga ezali c'est ekomi à quelques mètres érosion ekoma dossier oyo depuis to lobby to manifester to kenda to mona on a constitué une délégation to mona ministre Thomas Luwaka oyo akambaka makambo infrastructure et travaux publics alobe bakotaki dossier ti lelo siko soki érosion ndenge ekomi bandaku ekoti bandako ya bato ebele ça fait 2 ans passé nde makambo wana ezosalema c'est pourquoi omoni peuple population ya monga fula balobi trop c'est trop tobimi na balaba Banakini, Banapoto, Mokili Mobimba. Samsel chèque du nouveau pour un meilleur séjour à Kinshasa. Plusieurs options à votre disposition. Restaurant VIP pour vos grands rendez-vous. Voyageurs, hommes d'affaires, hommes de Dieu. Vous qui désirez passer vos vacances à Kinshasa, voilà un lieu de repos en singleton ou en famille. Samsel chèque vous propose les appartements. Suite moderne avec une connexion Wi-Fi en permanence. Un service de qualité est à votre disposition. La sécurité au point. Nous avons une réserve en énergie électrique assurée avec 2 générateurs uniquement. Moi je suis ingénieur Patrick. Non, on est là parce que ça fait longtemps. Érosion, moi, c'est Minasawa. Érosion, elle est à peu près 100 mapangu. Bon, 100 coups à la mouke. Et comme Pembenti, à poto, il y a haute tension. Là, l'école, moi, c'est Pembeni. Alors, on est là présent parce que ce qui est école, on est qui les lots. Bano, bazotanga, kuna, barotanga, sous soit. Voilà la première chose. Deuxième chose, ça fait maintenant 2 ans passés. Soit en disant que le Premier ministre Tibala, il est là que non, il a vérifié ma érosion et consort. Alors, jusqu'à présent, il y a un constant jusqu'à présent, il y a un côté. Récemment, 2 semaines passées encore, le bourgmestre Olivier, il a non, ça a des problèmes. La caméra et consort, ils vont parler pour trouver une meilleure solution. Ça jusqu'à présent, il est mais ce qui tient à mon frère, je te jure que non, tu vas pleurer. C'est pour cela qu'on est là pour revendiquer notre droit. L'État Yoka a Yakosunga Biso pour Nabasa l'érosion. C'est pour ça qu'on est là. Ouais. Tozo est là. Liboso est président Nabiso Félix Tshisekedi.
Alors bien que non, le peuple d'abord. Alors bien le peuple d'abord, mais biso toza les peuples érosion kotoyo. Il faut aya à mon comment on souffre de l'autre côté. Parce que ce n'est pas dire seulement que non, atala makambo à ville ou bien atala makambo à makambo sous, mais il faut aya sunga biso parce que yemo ko soit quitté sur terrain, j'espère qu'il y aura une meilleure solution. Aza président biso nyonso a sunga biso aya kota la biso likambo. C'est un problème érosion. Érosion bandi ko menacer quartier des ans ngoyo. Gouvernement ya Chibala ba ya bango nyonso mais si le lot mona elo monte salima. Dernièrement ba ya kiawa ba kosi biso lisuso bazoya depuis bakenda papa soko tala siko nde mambo komi na micho kolila. Nzela obima kutu boye ko yata prince boezate. Tu peut-être au sala nini to ke pa na to yaka pa na bango to moni beto zela bango basoya to bimi lelo to manifester to ba koyo ke la biso pe mawaba ya sunga biso na reçu ezo tout ça biso na Merci. Alertaki en 2017 to alertaki OVD le boulot ezalaki nano na 10 mètres baye basali tour na site na biso basali nini bakei bakosi biso ke bakosala la biso rapport batinde la biso bakei libela toto nani leur bukani lisusu Premier ministre Bruno Chibala yawa alobi o la kosunga bino libulu wana ekosila. Mais regardez, depuis qu'il est parti, M. Chibala nous a envoyé juste quelques sacs de riz et de petits matelas. Et puis, c'est fini, il est allé s'endormir. Mon collègue Kaki, Tosalaki nani, Tosalaki sorti mususu, awana katikati ya balabala. Les policiers bayaki, ils ont tiré des balles en l'air, gaz lacrymogène et panzaki bateau, mais Bourgoumès ayaki ko calmer tension parce que tension zaki makasima mingi. Bana botelemi awa lelo. Ça dit combien de temps? Combien de heures? To yaki na 6h du matin, heure na yebi to ezotozana heure 10h29. De 6h d'ici comme tout réseau négatif donc c'est là pour l'état congolais a soit solution na problème na bino. To kanginzela to lingi bakonzi ya mboka baya kotala likambo yo bakosi biso trop OVD mutu ya liboso akosaki biso azaki kosenga kutu $2000 bapesa bango po basala akosenga bino population baza kosenga population $2000 po basala nani baya kosala musala. Et puis dernièrement tobimaki na nzela Bourgoumès ya biso ayaki akalmaki Bourgoumès na biso ayaki mais ba policier ndenge bayaki bango kimia commandant na bango ayawa alobi batire babal alors il y avait même de balles réelles. Ça c'est difficile à vérifier mais bagaz lacrymogène et panzaki batwa ebele tokimaki nga bakangaki nga mpe na pantalon bakotisi nga na jeep wana balobi fanda na nsenga lobi na kofanda na nsete je n'aime pas qu'on me traite comme un sous-homme. Ingénieur moko tozaki na ye policier moko aseki kunyata ye na elongi. Alors Bourgoumès a sali délégation, a constitué délégation. Tokei Tokutani na ministre chargé des infrastructures et travaux publics et reconstruction, Thomas Louaka, à Amibiso. À Lobby, on va traiter votre dossier en procédure d'urgence. Ça fait plus de 40 jours depuis qu'il nous a promis qu'on va traiter un mois, qu'on va traiter le dossier en procédure d'urgence. Lelo na butu, mbula moke pamba, mbula moke papa, mbula moke, banda kwekei, ce qui au moins au kolela, banda kwekei trop. Alors, toza bateau. Il faut qu'on nous traite comme des hommes, pas comme des sous-hommes. Voilà le problème pour Tozana Nzela, qu'on nous traite, qu'on nous comprenne. Nous sommes des hommes, des Congolais en plus, qu'on nous traite comme des nationaux et pas comme des sous. Bon, problème est ali. D'abord, je m'excuse pour Nazana en Chine. Peut-être que je vais cracher. C'est pas le minimum comme on a dit non. Parce que l'érosion, nous avons côté, nous avons ma campagne,
mais naza pe na chantier nanga na sebo chaque fois nazo leka wa nazo mona ndenge nini développement ezo salama yango nga pe na yaki na mobiliser ba petit na yesi bango na meko sola na ba petit pe ya koto yo po mboka eza biso nyonso mboka eza ka mokonzi moko te bino vanda na Congo nga zaka na Londres je m'excuse po basoda bazana bango penza msuna mitema ba osepela te mais bazolandaka oyo bakonzi balobi so gibino siko bosali eloko moko te mutu moko osala eloko moko te tala érosion oyo ebuki bandako plus de 50 ndako ekomi déjà tina balabala sikoyo eloko eza na lingi bapeti batelema ti mokonzi moko aya tombe kosola na ye bapesa biso solution nini bapropose mpo nesika lokola mwana poto tomoni bandeko oyo ya bumbu selemba oyo basanganaki mpo na niveau ya poto nayebi oyebi yango basanganaki mpo na érosion côté na voilà nayebi te ye mpoza mwana poto na ndimi te na monga fula bandeko no mosusu ya poto bazali nini ozoyebisa bango mpo na kotonga mboka na biso monga fula. Bon, en tout cas, causer l'État, ils en ont à midi à 14h. Pour l'État, ça a été remonté. Peut-être le roi changement tout ça là, total, ce qui il y aura vraiment un vrai changement. Oyo, tout le monde a changé au côté. Mais dans une minute, oyo, en tout cas, s'il faut mobiliser quartier, oyo. Ouais. Ah, ok. Mbote papa. Papa, nini kwa libino? Bon, yo mozo mona déjà que tu as érosion mo boy donc tu risques de zonga ba locataire. Ah, pas bino. Awa eza bon ba voisin na biso. Biso pana biso na ngambo kuna. Bon, l'État est moko déjà comme dans ma belle on a déjà que émotion ya peuple ndenge bazo mona ndenge érosion salama na quartier. Oza quartier moko dimez et ebani makasi yo mozo monda ba niveau banda ko ba tonga déjà quartier mo ya bateau bata ya valeur donc il faut que quartier libulo ezalaki je pense que ezalaki quelque part mais lelo est comme kabole avenir comme okuna ngamba selemba okoto ngamba cité verte et to kabwani côté sinel pe ya inga ya ngone zo mona kala te so ekoi pe et comme sous bas dégâts les sous donc souci na biso ka ezali tango l'état moni eloko ba salama aya ko sala rapide po biso pe to zala ke to zonga ba locataire te musali vie ki locataire $50 mbongo bele na studio boye to ko kufa to ko maka ni resuki na ko bela AVC na ajonga na zala ngona bela AVC ce continent tina makada kutu kalami combien de mètres te be ko na makada ndo kalamingi te o na ko lo ba yangwana